to komi a liboso to benga kimbila ke moi so moka finga biso si to portable tazana biloko na biso o biloko lata ka ya bato azana loko tata li espèce za ba ko te chata ya chata la to yesimbila to ko za biloko na biso boya boza témoin poto kokota na ndako nete za violation domicile mbila zela nde to vande ki na monoprix mais tozo sala en direct yela ramoni biso na direct ba fond compte ba kosake ali ko kitana lo yengela ramona ki mwana ye akiti na Dembeli na ko tsuba bino boza bitoye to lande wa kimi na restaurant Chantal la petit a botoli Mbeli moko era botoli Mbeli wana kwaki Mbeli nzoka ndaza iso na Mbeli musu na sima ndembi ya Chantal osambeli ya de crédit a petit diko bomoni sabato mo Chantal ko la chebo ina makila eza sabato a beta ki esabo a petit na mpanga ndazoki ngasko na obunda na mwana ni akwenga pe na ye na petit na Mbeli chrétien nga mentala Mbeli chrétien nga voilà. Et chrétien, c'est le potatio, exemple coachio. Ok, perte. Donc, ok, perte. Non, on a dit bon, on a coup fait. Comment tu montes na Mbeli, ba bêtise na Mbeli na. On dit que na ambulance, mais t'as l'angelo. T'as les longi. T'as la gars. Mais il y a des petits hommes qui ne sont pas coupo alliés. Au final, bah ton internet, tu peux avoir ma carte. Quand on a au final, bah ton internet, tu finis maman nanga. On finit mobile nanga. Ton bando kendeka bolodi. On finit ton bêtise en silence. Silence du chef. Non, 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 soutenons bien la lobby, mais je sais un niveau notre commun qu'on s'est rabaissé. Comment on soit la canapa fille internet on répond à fin d'année pour que petit paramoutouté. Mais on va recouter à l'aïe et comme le système à tabayana ma grande sœur bijoux nous fait beaucoup d'années Cuba même si mimi tu funda lobby donc on a dit Cuba on a moi la yolo et qu'on parle en terre n'a pas la yolo. Aya, eza guerre ya kindoki na jalousie. Pour musicien azana kuna ye. Mobali soki mobali azana ekila bino bokomi na baliva osimba na bambele eza guerre ya nini? Ya kitaki biso to benga kimbila okata makambu ya bled ye utawelela kimbeli. Mbeli na ye baluke. So biso mtoto yake na mbeli. Mbila ngake na biso ebi keza mabe. Deva immeuble neto yele mbeli. Mais lero to na garde à vue, to ke tribunal, to ke prison. Mais nzambe ba caméra za partout, ba témoin baza partout. Pole pompier aye akoseli ya Chantal makamanga zaki musika na oya na Hollande parce que to kanga ki embouteillage. Bon téléphone nga décharge. To kanga ki embouteillage na émotion wana moyen na filmer ça télé na oya amoni mbila. Oya Chantal mutache mbila. Garçon moko ay ko témoigner. 3 garçons balobi non. Ba madame ba vanda ki na monoprix. Ye mutakiti na bambili na bambeli. Mbeli na ye moko tema za makasi te retourner les. Samir abonné Sotolana Kaye image bien traitée bravo Glody Diasuka bravo Tracy Melenga Pro couple parisienne Tracy Melenga la main magique nyonso simbaka ebongonaka wolo lelo elenga komona tope ba journaliste bapamola Maxi Bio Café yango connaît pas demande hémorroïde et godimne oh ya diabète soza la bezo mais la pena café kitoko yo Maxi Bio Café numéro ya ngwana na se benga kaka Eric Faka yo moko comprendre po biso basaka de kutanga mona o melango tani da ko commander ministre mobo ya affaires étrangères on est président mobo à Ghana donc rien à voir Maxi Bio Café to so melango bon ba te posa ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te longo ezo mo misabiso na couple yango yo tous les malades écoutez qui n'ont Maxi Bio Café nga vie de loin na melakango et bongo yo ayuna pour yango de traiter pe éjaculation précoce mari de nuit femme de nuit envoûtement familial biloko nyonso so meli café kitoko en tout cas numéro ngana c'est boluka yemo grand prêtre Bio Café et au sala chonjo te leng tomelaka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio Café original bande ko tomela yango bona santé na biso
bateki nganga basombi ndoki nzinza kweli brick tondi iloka bongo Guardiola coach maréchal Tito boss mukuna toute option Cynthia la diva congolaise Raf Ngindu Patrick Epe ya Janon Tsukambo Resimbele na Glodine ya Suka donc Boulakio force tranquille Suke Chile photo Charlie Moshana Adam Suluzolo yes yes Jules Sabagi de Gizola London Rachidine Tima de Boston Hélène Chitenge Aliaga Aladara Abinaga Abetaka na gauche Edona Bonda Robert Kidiaba Yogate Ani Chibola Yosati Noki Tigade Kraki Emba Kelon Chisekedi Fote Kitoka le Courtois Kabaka Basu Mokroso Olama Esi Ebola Kibasketo yo Olama Esi Ebola Blantinina yo Olama Erite Magister Aristote Piana Coco Yes Coco Yes Fidèles internautes, bienvenue à tous suivre de partout sur le www.elengia Congo avec Glody Diasuka, la mignonne de la presse, la maman des Preston et des Promédies. Un grand merci à internautes autour bazaka branché scotché na kati ya Elengia Congo. Balobi po zapete nulle part ailleurs, toujours na kati Elengia Congo. Merci à Tracy Mbelenga Pro, la même magique, les cerveaux moteurs. Merci à la première dame de Lausanne. Merci Kouyago Belisha, maman na région du Loa, un enfant pas comme les autres. Voilà, internet et indi, internet et matata, internet et matie kiti, bakomi ko bomala ko tchana bambeli ko kende ko lukana tina ba porta bandaku. Voilà pourquoi je reçois encore pour la énième fois Mi José la reine parce que yende aza parmi bato yo bazoki simutu, aza parmi bato yo babundi. Soki bawele la nini et soki pesa la nini à travers cette émission tozo yamba Mi José tosola naye ayebisa biso nini elekaki yo juste po bakoma tina niveau wana yango bawelelaka nini. Voilà, sans plus tarder, Mi José la reine, bonsoir. Bonsoir Glody Diasuka. Bonne santé. Ouais, sentez-moi bien, moi ça va, santé za moi ça va. Na invité na bengo nani lita bakacha wa basi bakoma mwenke na ezala lita Voilà. Golbez au clair eza nini tomoni bozokisi ndeko mwasi, comment il s'appelle encore ndeko Josiane. Oui, ndeko Josiane, expliquez biso na eza nini et puis tozokende wapi na liro oyo Mi José et tant que bapandisa on ndenge tomi bengaka expliquez biso na ezalaki nini et komi boye ndenge nini. Non, Glody Diasuka, soromoni na réagi boy, toto réagi boy parce que c'est trop. Ngami José bima ba randote, nga la fille a randote. La fille wana tout ko za la camarade te na iba vite fait na maison mère, ba tout moko boy bazaki no ba jalouse nanga parce que we rabando nga mingi. Na tika nga pe maison mère ango. Na tika la ba ngo ba fille nga tous les jours la fille. Si on a besoin tous les jours na répondre à fille wana depuis 2018. Moi wana fille nga. Katia Golbez. Non, nakoma kate allo ozoka nazozo 5 sur 5 ndenge bozokisi ndeko Josiane. Ouais, ya soromoni tokomi na ba point trop c'est trop. Ngami José na chroniqueuse na fille à randote. Fille wana na ebi na maison mère vite fait trop za ba camarade parce que bazaki non na no fille mo bazaki trop jalouse nanga. Au maison mère tout le monde presque toutes les filles bazaki kuna bazaki jalouse nanga parce que ouais rasonya bando linganga mingi. À part camarade na chercher de kolomto sur la bien, ma que fille ana l'autre tchatso moi songi ma copine amie d'Amwanda. Fille wana ataka alukanga ba problème ban fille nanga depuis 2018. Si ko afinga yo bowelela nini nayebi eloko te nzambe nayebi eloko te nazala camarade na ete eloko Mi José la reine expliquez biso na ezalaki nini po ekoma ntina ba niveau.
ndeko wana fingaka biso tous les jours abanda ofinganga depuis 2018 babanda na combattre nga na maison mère jalousie na kipa bango te na tikila bango maison mère à chaque fois finga ngo kazo de rien na sala émission na nga na leki na finga nga na kipa kete na calculateur ta komi tina point o e komi to décider boye na Chantal Bola o pilier ti mama na nga afinga mama na nga papa mwana na nga mwasi ya papa mwana na nga si tokabona depuis 2010 abala ne mwasi ne na 2016 apibie ba photo ne afingaka ye afingaka mwana afingaka na mobile na nga nazana ye tous les jours occasion de rien famille na nga comme loba même chose nini et comme quoi kindoki na vita sala kote na ebilo na saka mwa sote na répondre akete na kipaka ete ba bakasa lokwa so muta oloba ta okipeta obango ba ebite kina lingele boule to lobi trop c'est trop alobi apesa biso rendez-vous to ya nga na pesa ba rendez-vous moko na keno luke na oleya ayate akomi oto kuta na Turquie nga vanda na France na ke bunda na Turquie obangi déjà ponga muninga mwa so tsenga de biwana fona ya penda na Paris pe na lungola sala en direct ke mi José naza na gare du Nord yaka bon salaire risque mi José ya na gare no muninga ke na urgence ya pompier yo na sami on a l'action na mwana yolo siko tomona ina video na bozaki na nani na Chantal Bola oui siko bobongisaki mama ondeni po bokutene puis boketi na ndako na ye c'est ça non oui toke na ndako c'est trop dit toke na immeuble na ye to bengi mbila parce que to si to portable plainte po bato to bafinga biso to portable pa yomoni bakangi biso te parce que mbila yebi histoire poso zaki mbongo te bakanga biso lelo oyo kanga na garbi po mbila yebi mutu to afinganga na portail plainte déjà ba dossier na bango za kapambi lebi makama mbila alandelaka malembe toke kuna tokomi tobengi eloko liboso tobengaki mbila tobengi mbila ke to arabula reni kwa madame moko bo finga biso si to porta plainte bino bokipana bino makamba bazai wata pesa zaki na bilamba ya Chantal babot ya Chantal na bilamba chacha dokolo robe chacha dokolo to yeko zo bino biso boya awa soki boyete bokuta mutu to koboma mutu awa makile ko tanga boya a parce que la fille azo finga biso to lepi biso to na posa te to ndo swana na internet yeso ka yaka poto ya kindumba Monique asala ayaka pa finga rabatu nga ya poto mama so mtatinda na poto nga ya poto te ke pona ko finga rabatu na ya poto pona tanga la luka vi bango to ba ya poto pona ko finga batu wana eza bango to yesimbi atoka to zaki monter parce que on permettre que monta finga ti mama na yo maman yango finga yo pibie o bando pibie papa yo zo pibie papa mwana ngana mwasi na oui papa mwana nga responsable saba mais tu tata mwana oyo bota ne pas bota na noko na ye nda bota mwana na PD sexe wana poza fia libabete longo kwa mbwa makero fo chéri wana lukutu alie peda bien wana sikole to benyi mbila to benyi mbila lo zoya après to bando ça la vidéo en direct là to bando ça vidéo en direct moi ane akota ki mukolo poza mwana 19 so 20 abo moi ane la rakoti amoni biso afini nga nique ta mère fille de pute to kipete yesi ko yo ba fo konto ba kosa ke po achabite to vana monoprix to zela mbila po to vana na sona se yakanga bina monoprix to sona monoprix na ba mo monoprix to zela mbila titi to mona ka moto akiti na bambeli wapi bango maman ya Chantal la lobby mais José yo to landi akina ngaki mana porte akina dans bambeli wana s'il vous plaît ya ye bambeli wana ye mtauta na ndako na ye parce que na ba video to landi ya lobi mbeye utaki na sac na bino obo bamba kiye sac kwa nzaki na bouteille ya parfum c'est mythomane soki mbeli biso to akina mbeli to benga mbila lisusu po biso to benga ki mbila to utaki na tribunal ya Chantal la utaki na tribunal to ko ko tambwa na mbeli te mbeli na ye parce que ba témoigner on ba kangi biso te biso ba plainte na nga yango ko kata te za na l'action plainte na nga o mona plainte na biso d'accord kata te voilà. On est toujours en direct avec Mi José. En tout cas, Marambo et Ozo qui est mabe. Tu as vu que médias, presse en ligne, ou bien internet, bah ça là qui a un peu to panzara sango, to kota la banda kunyoso partout dans le monde. Oh, combien de niveau on a habité Mi José? On a ni plainte. Yango yo plainte na biso yango. Oye mutaiki na mbeli mitomane. Tala procès verbal na koma. C'est la plainte yango yo. Habite so zo mona ba komi plainte. Oui, na moni. Ouais. Ah,
plainte yango siko bino babiso mtoye na mbeli tosala plainte nde chain mitoma ye utakiti po bavideo ya Monoprix etémoigné Monoprix azala na caméra bamonaki biso nde biso tovandaki na ba tobengaki na mbila avant tovandi na ba ya kiti likolo ye na bambila aye pardon na bambeli aya kocuba biso ale bino mpe bokimi c'est ça non tokolobi alandi bino oya na mbeli tokiba mbeli me tobeta azoki ndeni mpo tobeti ka mbeli na ye mpo ye chate moto abeti na bundi nde na mwana ye siko bino bozalaki na garçon moko ya mondibu boyaki soki 4 personnes toyaki na mutu te c'est une mythomanie soki eza bongo te makambo su toya na poto bolanda siko biso mutu toye na garçon ya mondibu pourkoi batiki biso mpo toye eza relation à domicile pourkoi mbila atiki biso siko pourkoi mbila atiki biso mpo batali video ya Monoprix apesi video ke tovandaki na ba 2 personnes tozela mbila somona te que c'est de n'importe quoi parce que garçon wana ya mondibu nde abetaki ye pati ya kwei alibino ozwi occasion ya kobeta mitomani toza na poto soki babetaki ye mbila alingaka kanga biso sur place wana epuis yo moni ntango moke omoni mbila so baye te baye na pompier de police municipale de kara police de police nationale imagine toi mi José na makambo nyonso sango ezokende kaka bacongolaise babundi bazokisani ezosala mabe na communauté etalinga te bato wana le balobaka batalaka avant batalaka le précédent oye botala film ozofinga bama bato occasion de rien bomonaka yango te quand les gens y réagit nde bomoni siko esipozo ke bokendaki wana akufaki engoza histoire mosusu peut-être yo ozocomprendre ça c'était Glody biso tokendaki mpo mbi aya akata makambo ye nde awelelaki kokita abundisa biso na bambeli ozokokwate nde na expliqué biso tovandaki na Monoprix bino okena bino bozali na bino na likanisi ya bitumba te c'est ça non tozalaki na likanisi ya litumba me tobete devant mbila akita ou bien so tomoni okawa olekala tobeti ye me ya bambeli te tobete na maboko molikasi soki mbila ye te mbila ye toyeba po bamema biso na commissariat batuna ye pourquoi afingaka biso mpo tolembi okende oporte plainte mbila makambo ete na malembe ozokoka tolembaki motema esukaki yo tobi mbila akokangela biso devant l'immeuble na ye tosalaki yango esprit tobengi mbila ye akokanga biso afingaka mpe Chantal Bola afingaka mpe Chantal Bola surtout ya Chantal kutu makasi n'en parle même pas afinga ya Chantal mobile ya Chantal papa ya Chantal tout le monde biso nde tokomi liboso tobengaki mbila ke mwa mwasi moko afinga biso si toporta plainte aza na biloko na biso po biloko elataka ya bato aza na eloko tata li express aza babota ya Chantal toyesi mbila toye kozwa biloko na biso boya boza témoin mpo tokokota na ndako nete eza violation ya domicile mbila zela nde tovandaki na Monoprix mais tozosala en direct yelaka amoni biso na direct bafo compte oyo bakosake akandi kokita na loyengelaka amonaki mwana na ye akiti na dembeli na kocuba bino oza apito ye tolande bwakimi na restaurant Chantal abeti ye abotoli ye mbeli moko abotoli ye mbeli wana abwaki mbeli nzoka nde azali so na mbeli mosusu na nsima nde ya Chantal ozambeli ane kreti abeti ye liko bamoni sapato moko Chantal bola tie boye na makila eza sapato abetaki ye sabo abeti ye na mbanga ndazoki ngasko na obunda na mwana nde akwenga mpe na ye na beti nga mbeli ekretien nga men tala mbeli ekretien nga voilà ekretien soso ekotaki yo exemple ekoti yo oke perte toloba oke perte mpona liboko na okufa tomondi moto aye na mbeli babeti yo na mbeli nao oyake na mbilasi betalanga elongi tala elongi talanga meyeba bibiso makine ezotanga nkubo alie bofinga bato na internet bozala mpe makasi ka monoko kofinga bato na internet yo finga mama nanga ofinga mobile nanga tobanda okende ka boyodi ofingi tobeti silence oyo eza silence du chef nga ndoloba esute nga mobali nanga lobi mi José eza niveau no tokomi kose rabaisser komo kobanda koswanaka na bafille internet oreponda vanda nie okipaka mutu te mais oyo bokokutana na ye ekomi système ata bayana nanga balobi bagrande sœur bijulu fa bokutani kuba meme mimi chivunda lobi tokutani kuba onga na mwana yolo ya kopalangana te na mwana yolo Zambe toloba te biloko boye toloba te
awatosa-boutique.com, Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatosa, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatosa, et salami na bana mboka ba congolais, na banzete ya mboka Congo. Boke bana pirate. pour la province Sabamole, Mupende, Sinapetolo. Somba gamme ya pomade Awatosa, masse yango na ba parti oyo lingi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. La pommade Awatosa, moi c'est un pas communal qui bocole. La pommade Awatosa. Sikomi Joseph Ozoxi mitema bato ebele kotala bino na bino ba congolaise biso na biso tozokoma na ba niveau message no bopesa bato nyonso bamoni ba video wana ndeko mwasi zo saigner et ça lui vraiment passe nini okolo le salaire du président c'est la mort le salaire ya kofinga c'est le kutu et yo zo finga batu ozo yeba te batu basali eloko to kraka kapo bela mutu ndazana aza problème ya mutu so kebite na procès na ba ko botelo bana pombi la lobi mutu na bien te ana problème mutu on le kaka na occasion de rien on finga ka batu basali eloko te tous les jours bato batala ka bamonaka et ça c'est que Claudie so bo répondre mutu tende bo banga mutu et la crédibilité vous soit na raswanaka ya ndumba za fia Monique mama na yo ya finga mama na mais mama na kufa na sida apesa mama na sida ni musicien moko boy mozo finga mama na nga o atindi bana nyonso na poto on publie photo mama mukolo ya 61 ans quand même tous en respect quand même tous en respect papa moi na ngasi abala na iye banda 2016 na moi sine pourquoi vous photo moi sine na papa moi na tout ça les gens ils voient pas mon arangote mais quand mouton réagit nde ba moni ba tout ba bona Claudine a répondu à té ba c'est belé na oyo na kendele ke na olea ya kite wana sa rendez-vous na sécurité fa lungo la biwa no moni biwa na fa ya pe na Paris na ayata mele ya pamba mi José na ya ka Claudine na la télé ba jogi na ya na ba mbeli te kama prof osimi mbeli ka mbeli no na chone lungi biso toza bongo eza guerre ba musicien nde batie bino na poto to eza guerre ya mibali to eza guerre ya nini aya eza guerre ya kindoki na jalousie po musicien ava na ndako na ye mobali soki mobali aza na ye kima bino bokomi na baniva kosimbanaka bambele eza guerre ya nini ya kitaki biso tobengaki mbila kokata makambo ya plate ye moto awelelaki mbeli na ye baluke so biso motu toyaki na mbeli mbila nga kena biso oyebi keza mabe deva immeuble ne toyele mbeli mais lero toa na garde à vue toyoke tribunal toyoke prison mais nzambe bacaméra eza partout batémoin baza partout mpona pompier aye akoseli ya chatal makambo nga azalaki mosika na oya na olanda parce que tokangaki embouteillage po telefone nange déchargeaki tokangaki embouteillage na émotion wana moyen na filme eza te le na oya amoni mbila oya chatal moto atie mbila garçon moko aye kotémoigner 3 garçons balobi non ba madame bavandaki na monoprix ye moto akiti na bambeli mbeli na ye moko tema aza makasi te retournele ye siko question na ngeza ba musicien moto batie bino na barando oyo tokoloba bongo to eza baguerre ya bajo question na ngai musicien tinda motu te Glody oui musicien tinda motu te eza éducation motu yo musicien tinda okenda kofinga bamama bato misa kotindo finga mama mutane na finga mama héritier tongo midi poko ko finga héritier tongo midi poko occasion de rire mais non et ça la m'a pe bongo te ozoko pa ko finga ba mama biso to sala ba guerre musique to finga ba mama ba tuté ozoko pa fingi mama na nga pe na fingi mama no na komi bongo oko sote mama na nga za mukolo asali eloko te nga na problème na ote na finga ka ote o finga nga tous les jours na Chantal Bola o finga ka Chacha Dokolo o finga ka tout le monde mais le o finga za makasi yo tsaka monoko makati ba bencho
okiti mais to betcho deux personnes mutu kuta beti makasi nde Chantal ngana beti nde mwana naye ya 19 ans ya pédo akota mutu beti nde Chantal. Voilà mi José la reine. Mutu akonstate ke toyaki na batu mutu aza te toana paye ya loi toana paye ya loi soki toyaki na batu toyaki na mbeli nanga sa vidéo na yo te esongo sa vidéo ngo na prison ozo comprendre mbila tali ya toana ba caméra okosa na ye toyaki mbeli eza ya ye pourquoi to porter plainte soki biso mutu toye ko menacer pourquoi mbila oloba to porter plainte contre mbeli otelaki biso si to prévenaki mbila aya tokota kuna bazwa biso tokende na commissariat batuna ye eloko nini afingelaka biso. Ok. Tellement qui plainte pambile ekende manevre to bifo tokende pena na ndaku na ye moni eloko tosalaki. Ok. Monoprix tovanda na ya monoprix ye mutaye na bambeli zala makasi ta mutu aza lokwa lipumbu aza lokwa mopepe lokwa papier akobeta pena bato mbinga lokwa biso mwana kobo fomone Chantal mi José na tsambeli akimi tolande bo akimi ya Chantal azi manto abeti manto alié le coup là olanda ba vidéo te douleur pompier ils ont douleur les pansement reçoit femme la Doliprane José animela Doliprane bien penza na Doliprane achapena ni na paracétamol la pongi beta ba kuyu nondongo beta polo kuto lié. Maman, le couteau, omaninga zoro ya topesa nota rendez-vous na gare du Nord. So oya ta na gare na Nogent le Perrin na loba na nga na gare. Biso beto ki pano za gare na Nogent et gare na ya Boula Reine. Na gare na ngeza Nogent le Perrin yaka. Eza RRE direction Villiers-sur-Marne. Yaka na ozelao. Mama, muto makasi na bimana mbeli. Te poye moka benga ki biso boya. Na obeta bino. Boya obeta biso OK. Biso tokena biso simplement pour bien contrôler biso. Tokena biso calmement. Yo muto makasi okita na bambeli. Ça l'erreur yaka na sena nga yaka na mbeli na obimelo na lichette. Yaka na gara Nogent le Perrin. Yaka na bambeli no mikela na obimelo na lichette. Makambo nyonso nga ngante kutolinga oloba keno to boma moto toza bande kwesila lango kaka ndenge komo okendela lira ngo mais ozopesa suba rendez-vous mususu keno aya boye omoteke makambo osila te makambo ekosila te Glody aya na obete kitoko mwaza mbite bato bakasa so mutavandi kalma azoba Bandi soko répondre mutu to za so bolingi no barando te po si sa crédibilité. To beta na boye po makambo sila. Monde tiye to beti ye mutake pompier. Bomoni ba image, bomoni makila wa mi José makila. Talanga. Apa kambeli ndenge alingake zwanga. Na abe makasi. Kesa na tuni ya suka. Kambeli tala. Kesa na tuni ya suka pona limaki. Allô? Maman la maman chimene tala fiala batielos. Allô? Esther Angelos, allô? Kesa la ngasi suka lenga na tuna makambo eko sila kate. Pozo pesa suba rendez-vous makambo eko ko sila te. O ba to la obeta baze belé non ba sisité. O fini ngana Glody de suka. Ngana ko répondre sur mutu te na o promettre fininga na yonga na o loba te même ko to kuta na ona zui adresse na yo. O beta yo kasi bato ba finga mato e bibinote. Yo finga mutu. Oza binemi. Oza binemi o balinga ko te binemi ba ko benga na biso ze moi ça na vanda koto. Yo kasa loko ozo bata matokenda ba fête, tokenda ba soirée. O ba mso ba finga ba bata mabaka so kwato ebo te mesito ebi bango. O finga bimano gaki na internet. Finga nga. Me mukonga no te to kokutana. Za makaso kitanga na se. Omoni mutasimbi dembeli, mbeli na emoko to pasolier. Na pasolier na mbeli na emoko. Na bundi na mwana 19 ya mwana mobile. Obango yusko muninga mwasi na osalo ndenge ni na ko déchirer yo na ko kata yo parce que trop c'est trop nga ko banda te nyoso famille na ngeke na ko loba mais José makambo nini yo kende ki poto pona makambo na finga mutu te na vana na ndako na ngana mwana so na sali vidéo na ngana sali promotion ba musicien et loko te bo leka ka bo finga anga bo eleke bo chrétien tato bo ite o luko diembila po mi José za succès finga nunga ta makambo so alunga kuna mi José lote ami José matama ta pembe roi ndundu mi José bo na ko comprendre nga mi José ko te loko te ya sila na mi José na aza elo to ko comprendre ça normal. Mais ça c'est qu'on finga tina maman nanga mobile nango publier non Glody wane komi trop na mwana nanga non wane komi trop Glody voilà na ko répondre mutu
naopromettre yo bino tu bofingaka boyeba ke ngomba na ngombe kokutana bofinga nga finga no Chantal Libola finga mi José Eshimeni Kala Bakelos Esther Angelos Laura Kabango ma grande sœur Bijou Lufa bafinga mais boyeba ke ngomba na ngombe kutate muko kutana na mi José Kima so kutana nga Kima oyena mbeli kambeli no chubo na michopo na c'est comme ça merci mi José. Donc comme il y a aussi lisa donc on a juste confirmation événement on est l'équipe de l'auto bisao ah ça li passi comment on va vidéo là ndeko moi si makila boy boy donc on a confirmation pas na yo o expliquer biso et les cas qui ndenge nini merci Nathan o accorder biso et puis batunyo so biso to senga bino ka bocha kimia parce que mokili etalara mokili sans nzambe mobulu o ko finga na o ko kenda ko sala boy donc nzambe ko kontanisa naozele pa na ngai ya na bambeli mutamakasa yaka na mbeli te mutamakasa yaka maboko mibale nde biso tolie aya na mbeli pa na ngai na okite na lisheti penda bana kuluna penda yolo siko mwana opatala internet mwana waza ajini na mwana nga ouais mwana nga mwana nga na 9 ans aza mwana 2009 na décembre na bota na 17 ans pe na lobango mobala liboso diverger nga na zeli nga sala vie na Afrique tenga ndumba lokwa eta za ndumba moni nga banda vie na nga na poto mwana seka tala internet mwana tala internet atala ba clash bosala atala peke no mama uto bunda mwana yebi bana répondre bango te Glody nga na répondre bango te so na sali boye pona mwana nga po mwana nga komota l'internet mama pourquoi ba nyama moko boye ba finga kayo pourquoi ba nyama tout ta ba nyama bazo finga yo mona fi mo elongi lokwa ekeko ndeti Josana de lokwa ekeko mbwa moko zo finga po ye mutabota mbwa yebi no tata na eti elongi lokwa matero mangaso afinga kawo mwana nga komosa nga souci Glody etika barrage Glody na boya ko répondre na équipement moi ça tazo mona ye gars ke internet boya ka kolobe lokote azana lokote abala gif ya passe communauté sans bien mobali avandaka aza clochard avandaka baba parents na yeba adépendaka na ba parents na sous tuteur ba parents na moi ça ne lokota zora édité asenga ba 10 € ba 20 €. Alata bilamba li espèce ko monde na moi lamba Zara to kabelo ce que ya chacha de Colombie Chantal Libola vina azane lokote teme internet e pesa mela mutu nyoso koleka ofinga bato bafuta ke lokote kwa bala légalement mobile nazaka ne lokota za problème mutu adépendaka na ba parents na ye fi moko azane lokote preuve ne bomona ndenga ya na Kishasa aya lokola mwana awuti bandundu lokwa mutu awuti ta semendo ya zongi mais aleka ka finga ka bato ngala l'équipe no na vinga bo ngabo abala jifa clochard tala libandi mulai ozokopa ya vandaka wana pondeza botaka afingaka ba 10 € ane lokota pourquoi koleka kofingaka bato ane lokote libala passe mama na yakufa na sida mofingaka mama bato mama na kufa na sida maladi ya Sonia Paula ava kufa avant mama bango kufa na déception na ye parce que ya botaka na nokai mwana na liboso yebi tata neta azotia batata bana bato atia tata mwana na liboso abotana noko na ye noko ne muta diverge abotse taka mama ne na mateta kufa muta opola ava kufa nga finga ba mama bato te mais so ekomi boye ekomi trop kofinga mama na nga nga mama nga lelo azo pointara aza deya na ba 60 d'âge mais yo mama na kufi jeune mpona vie après ça bakisi kindumba ozomona mais ozone kofinga bato oza finga Monique ndumba ya nganda Monique mbana Monique ndumba che aya poto akufela mobali na ngola mwana sala fausse couche ayiba mundele mbongo po aya poto mundele na mutaloka ya mutune za malamu tazo sa ba dépression ba yiba mundele mbongo bakendaka partout na ba camarade ba ba yibi mundele 5000 nde ba yeko ya poto ba yeko ya aye abande ko sa ba kopa ba drogue na Brésil garçon moko boye akima garçon na mbongo ake Kishasa koti visa na Angola ayeko ya poto ayana zema munene asala fausse couche abota mwana akufa mutu ne sala bien te akenda ngunda kifaye ki minere simba te kwa mukolo ma mukolo comme ne Véronique taka jeune fille comme Véronique mukolo na lingwela mama mukolo bo nyango na makamne simba te aye ko jifi ya clochard abaye ndazi azi mukanda ya mariage afinga bato bo finga bato wale loko to via malonga te to likolo lokwa nzeta kombo tala likolo lokwa ndembi likolo na obuke mu pesa 39 kg nanga mutu na pesa 83 kg bunda nanga yo mutu za 1m30 nanga mutu za 1m71 obunda nanga mais trop c'est trop viens nanga
Herman Panda. Merci Joseph, merci beaucoup, merci. To comme aussi ça parce que autora moi qui m'a mon asima. Ton mot de la fin pour to kabwana yo passe. Mot de la fin ça que Claudie Diasuka na oki conseil no attaque ndeko nanga. Na yoki conseil ke na conseil ezake na ko répondre sur internet ite finga sala mais mukoto kuta le omonda ka mi José Kima. Au conseil na conseil européen ça te ba finga mi José Pibie po o même ko bobe na pena ba finga kitoko na ngweto pembe na ngelungwe wana ndimi atake na zakata tande na za mechola maboko pembe na chokote kama neno ngenga doditanga mwana neno ngenga oh là là na côté lumière bakasi bango po basa ba vidéo ba lumière basa ba koka fanta ngana naturel amande yoza mwindo naturel nenga pe na za pembe naturel papa nga métis koko na nga mundele on doit comprendre donc Herman Panda yebi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. C'était l'ami José la Reine, Bilomo Bolandi, explication à Pessi. Merci, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Toko Minasuka, mi José, merci beaucoup. N'ayez pas de ressources prochainement, mais dozende. Tenez à répondre que vos pingi to betu na la sino que toi bing. Tu reçois Chantal Bola au Bozaki naye. Tu reçois point de vie naye. Donc à travers cette émission, ma femme congolaise bochana c'est. Tante na bébé mikobi la pesi mpoto wana tante na bébé mikobi maman international. Je na kabidi sa sumbiri tekiki na Lyon. Herman Panda, Papi Chopanda, ma copine amie de Mwanza, sœur na Mimi Chivundu. Bénéris na imabote mais na Grenoble Mathilde ko mama Clara maman na Marquis Désert. Et na Laurie maga garçon de pareil ve Masao. Moko za tatouage on a pesi bino nyonso mbote ba on a bosani comprendre chimene qui a la bakialos donc elle mabanga te pour les autres. Merci. Donc, merci Claudie, précis. Merci vraiment pour la considération. Gros bisous, ciao. D'accord, à suivre. Merci, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup, Bozaki Branché, Scotché, Kolanda Bisso. Merci, c'était l'ami José la Reine. Bimo, mon maman, Nengezo Kendele. On a fait si conseil, n'a pas d'en appeler le Kolanda comme moi aussi. Donc, c'est à prendre ou à laisser parce que mon dans mon internet, c'est Nengezo Kendele. Donc, rien à dire, merci beaucoup. Nous avons qui scotché branché, la première dame de Lausanne, merci Gago Belisha. Maman la riche en Loire, elle n'a pas comme les autres. Merci à Fernando Bayastil, Moria Kabela, Papa Diasuka Jamari, Tante Marceline. Donc, je vous invite à venir sur la grande famille Diasuka Bella. Merci à vous, c'en est fini. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir. Image bien traitée. Bravo Claudie Diasuka, bravo Tracy Melenga Pro, couple parisienne.